dois comment acheter maman liébé. Ah ouais. Des côtés, ça la voix. Des côtés, maman des côtés. Azogi na potopoto Sandra Lina siko pasteur Emmanuel Dodi mulimo ya mwana o Sandra Mbuiba kutuna ngo pai na yo na avertissement pe ya suka ke jour ko bandela so loko moko awa c'est que toko chasser awa publiquement parce que azo ba vidéo mi filma mutakala zoti de la pasteur azo ba vidéo mi filma mutakala zoti de la pasteur azo ki atio wana comme yo tala makana réseaux sociaux ale bando kumisa église bando ko yana ma o pasteur Dodi asambeli ponanga banda asambela pona yo moko aliaka yo libala po zuite kuna ye moko azolia yo oyebi yango pe conscience na yo ke soki ba voisin balali na 3h du matin Dodi ayaka na taxi normal oza capable ya ko tanga bible biboyi sentinelle na tseye pona abatela mboka soki mabeli ko ya o avertir pour peuple flèche tango kokota mutu akufa zate parce que bokota na batrubo kele ko batama mais soki yo sentinelle le moni danger zoya o avertir te ba flèche ekoti peuple akufi mukola suka na kotuno makila na bango o leo yebise ke zonga keneka ko senga ta papa no bolimbisi bosubo bande makamna mino bosuki sone bo bandaki ya zuya bani suko binise su biloko na yesusu ya Nairobi oyo so na minute o Sandra Mbui so Sandra Lina akoti danseuse ya qu'est-ce qu'on peut ya Bilabel allez j'ai ça ka bano boka ba cri ali ya ko bina mama to perdre mutake na mukili est-ce que ça normal dans la relation Ken que ça na relation te eloko wana créer maman na ozu mi filmer otinde la pasteur eloko wana pasteur atomboka makasi ke ngala aza camarade na ete eloko wana ezalaki problème sérieux mais balimbisaki bapesaki pe avertissement suka ba bêtise yango ke nango ti wapi église ya Nzambe moni sikoyo omoni siko pendant na zolo ba ni nango za na santé bo illustrer lenga nanu image ya nani ya Mbilabel nenga azoko pese ba pasika mama Mbilabel to sali onini ba dessiner na photo awa dessin no ba dessiner dessin photo ba kangio na téléphone ezali make up ezali image intelligent ezoko sa ba beauté zo bongiso salo kitoko mais dessinateur na moni Coutinho leki asali vidéo na osuka na mais famille ya Coutinho bokanga Coutinho abelaki AVC boujara mutu a mutu na yoki biloko mon Coutinho solo ba mais bo batela za patriarche te bapesa ngai mbongo ebele natika makambo ya sobole la bibenga mwana nazo bongiso elamba bongiso Bongisa na se papa Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci Balandia Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous, dans vos maisons, Episcope Yambo, rendez-vous na Kitata, les grands Wazalendo, 10 messages. Nakanisi boza déjà là par rapport à ma message otoyaka toujours koya ko pesa pa na bino ba oyo boza fidèle na Nouvelle Tendance. Nazo ko rappeler sous ko bisa yo ndeko oyo na no s'abonner na Nouvelle Tendance parce que ba mikolo vraiment mo makambo eza ya minene oyo ekobanda koleka na Nouvelle Tendance na lingito bando raté ba makambo ekoleka awa s'abonner pour na ozwaka ba notification ya ba émission ndenge eza kokota. Donc tozo banda émission o na page noire notre sœur Francine atiki biso mwana ya acteur obobenga Zwezwe azaki chantre de l'Éternel vraiment tozo présenter ba mes condoléances na biso na ya Nouvelle Tendance na famille artistique na ye
AMCC ko banana président Léon Tchunza toujours ko présenter mes condoléances na biso vraiment pas si na motema mutabelité a salika crise et puis kende boye makila nazo comprendre te docteur na biso ma les a susté to neni et comme ka mutasalika mo crise mukebe pas o batie bonbon après bonbon mutakufi nzambe na ngai. Donc sali biso pasi yango avant ko bande émission oyo tolinga ki to pesa bino na nous information wana na baonyo sur AMCC ba bozolanda biso oyo boyebaki na nos nouvelles ote mais déjà qui est na groupe ya AMCC déjà basi ba annoncer biso information oyo notre sœur ne plus à Kei Epaya Mokondi Nzambe, que son âme repose en paix. Nalikisi tangona ngai na makambo ya mokili oyo litomba nazwi kaka deception. Banu nanga na sena moyo kolo ye moko kaka temoin na ngayo na peze malamu na mabela mokili oyo natali molai ya makambo na mona oyo nakutani na ye c'est pas possible na miporte garo natikala kaka na ye namoni oyo ekomi kaka suka na ngayo potika ngai nalanda oyo atuti motema na nga. Alors, tozongi pour na dossier ya Emmanuel Dodi, le prophète Emmanuel Dodi. Église ya lelo comme kosala ba scandale. Troba ki tokomona bilembata nga suka 2 Timothée chapitre 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ba pasteur ba lingi susu kolanda logique ya culte te, logique ya église te, ba sali makambo na ndenge na bango. Or Jésus-Christ asa mona ki makambo o asa ebisaki biso ke na batango ya suka ekozala batango moko ya pasi. Tout est collecté mission, bon mon aki batunsu ba comprendre ki ba comprendre ki bien te. Alors, ba vidéo zo yaka kokotaka se kokotaka se kokotaka ya mosko batunsusu balobi papa épiscope ya moto taka confiance pa na yo. Expliquez biso makambo clair, il était comment? Qu'est-ce qui se passe au juste na makambo ya Sandra Lina? Na minute je vous annonce que Sandra Lina asa déjà maboko maman Bilabel. Maman Bilabel onzo kama maman Bilabel. Oso koli na yo batu balinga ki yo mingi banzembo nona ba Nairobi banini ba mama kala bande kolinga ngo mingi to komi na bataki lelo esali ba mama bien zalata na comportement ba sindi bana mike me mama oyo akomika na matalana na makama mabeka ka mama zali ozo kamusa biso chala mwana zalaki abakendaki ne kuna mamba politique c'était mieux So Sandra Lina obiso to bane ko penser que aza mosali na nzambe abongwana azali babano be le banani les affranchis Emmanuel Dodi monde ngo ko église na yo tala les affranchis omoni mutu achazo kata na azongi na mukili na minute to baboye abaloli mukili na mokali jet set ye wana zongi na mukili siko perte ya boye Bible lobi na biso soki moto mabe abongoli motema fete sala makana lola. Bongo siko soki yo bungisi muta bato azongi na mokili. Emmanuel Dodi. Kene ko zongi sa garantie ndako kene ko zwa kuna. Zongi sa Sandra Lina na ndako na parce que ozwa kanda nzambe. Na pesi denile si raison. Vuluzi. Bisika zali denile si na pesi raison. Basaka na basali nzambe te. Omoni sika chena likambo e utaki. Bomoni sika chena likambo e utaki. Emmanuel Dodi olio bandotea kana église no matea obongo le sabatu mitema bato bakota lola te yo podo finga shekina. Oponyo finga pasteur dioka. Na yebisa ki yo keba na linga te mutasima ba pasteur ya message. Bato batea ka message du temps de la fin. Ba pasteur a solo na linga te bo simba bango parce que église rêve c'est okibiso da Sony. Sonia Makasi, l'église de rêves à Soudangouyate. L'église de rêves à Soudangouyate. Tinate. Totika taba ton message à frère Branham, tu vas tirer na mobo nzambe, na mobo santu. Au monde bango na ba deux fois. Au monde bango na ba n'importe quoi. Ce que ça m'a camarade bundi la gâté Branham die Branham ni bango basaka na débat ya Branham die Baruti nini Carlos asalibo azongi sibo to saka ko baluka wana mais so ke pa ba deno mama bo soto nde tondi kuna bo soto omoni siko na makamo biloko boluka ki sikoyo
Alors ndé comment que bisanga na mission no seka ki décision église comme le la politique pasteur tant où il y a Monique Sandra Lina Zamabe maintenant na moni maman Congo il y a la deuxième version il y a non qui sont église frère Patrice nzembo na yo lelo na minute comme un impact na idéologie. J'ai cherché les mondes, je les trouvais dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Donc, vous avez un scandale. Vous avez un oh, église, nzambe ke wapi nzambe nanga bobaila bilimba tanga suka. Toko mona makambu yango. Alors, pasteur, azaki na mondi Sandra Lina zobina ba danse nyonso esengeli na kati église. Tolobi ezalaka boyete babite abongoni motema botika bine la nzambe nenge Daudi akataki lindanda abine na kinzambe mabina masodome botike pa bina totike ya bina elongo na tola mukana tongo Sandra Lina leki elonge ziki elonge ziki pona nini abande ko katsa mafuta soki nini akalinga soki monganza soki mayanga akalinga mafuta kikalungwe kangamene elongi aziki elongi kozike longi longo na kozike longi ayeko senga pardon epai ya Jibe pardon epai ya Koffi Olomide ndenge asambwisaka bango mikolo so kofinga bango na télévision mais pendant que ça franchi pendant que sambela pas Emmanuel Dodi musala salaka yango wana mais au-delà nango azobenga batu boya l'église na biso yango église ba miracle bon moni ba église bino okina kolanda boya église ba miracle kuna porte-parole na bango na église yango Ken Mpiana le porte-parole olympique ya pasteur wana Ken Mpiana nda sali porte-parole ya pasteur ya niveau à poto niveau awa pe bazali ba leka kitanga makambo salami ba leki bandi koloba ke tolongole na église alors to sengi na régie po pesa biso vidéo ya soki ba diacre soki ba diagonese soki ba nani bazoleka pona koloba ke biso to bengani muto na église to bengani ye pe ba botoli biloko nyonso o église epesaki pona mutu wana nani azaki danseuse mwana mwasi bato bakomi kotuna qu'est-ce qu'il y a avec na pasteur oyo bandimi bazé belé na église ba mama siko ta bandimi église no ba tala ba image et bazolo basiko ni na mituna bango ba franchi tout son notre décision église ndenge pesaki église a Congo mawe soni ndeko oyo ye tozo chasser ye ezali notre sœur Sandra Lina. Pourquoi Bolanda? Église, c'est un quartier général, il y a salut, il y a résurrection, la vie éternelle. Et mission prophète a yena yango et yena mission ya lobi ko mabatu na lola. Amena yo na amena ngai na amena ye na ye kuna autant yo zali amenga pe na za ame biso yo tozaba amena miso ya nini ya nzambe. Boyete etango tozoya na lingomba tobondelaka mutu toza na devise na biso eloko tosengeli kobondela batu dans cette église c'est pour les salis pona lobiko tokobondela yo tokobetela o mabolongo mais lorsque yo mutu osi oyambi message oye dans cette église il faut persévérer na sali na yo na délivrance na yo dans l'objectif etokende lola. Sœur oyo Sandra Lina biso nyonso toyebi ndenge nini aya awa e musala nini oyo lingomba profeta sali kati na mwana mwasi wana kuna message oyo elokoti sere wana ebongisi ye et sur la terre bien que auti na mokili et na mokili azalaki ko évoluer na monde wana ya musique mais bien aimé tozalaka na mayele capacité ya ko expliquer bien makambo mais parmi bana baso babongoli motema ezaka Sandra Lina te mais tomoni te na bana baso babongoli motema na bivukutu basala makambo yo Sandra Lina zo sala dans les messages tomoni bango te depuis babongola mitema basala ka ba sorti na ba media ya kofinga ba patron na bango kuna ba utana mokili basala ka yango te boyete. Voilà pourquoi tozo sala yango na bolingo yende ko Sandra Lina tolingi ye
église oyo topesa ye bolingo na ba dimension nyos. Dans l'objectif etokende wapi? Mais ba acte bani ko poser comme mabe, comme ko porter atteinte na lingomba na personnage ya prophète. À ce moment-là, il faut doter les misafoli wana. Voilà pourquoi ndeko oyo to telemito ye to tie libanda. Parce qu'il y a qui kobikate. Si réellement il y a kobika linga qui a travaillé pour sa délivrance et son changement. Merci beaucoup. Voilà décision église. Église est décidée, baboto loko sandali na mayele pe leke loko ngwari bangwari baba ndeke oyo baliaka masango na bilanga so ke loli bilanga na yo soki ndako bangwari bani ko timo le bisika neso bani ko doda Sandra bi bato baba tumabe to yeba ina bango na mikimisa mutuka Sandra kimisi mutuka bake kuna ba récupérer garantie na bango ata l'état omoni l'état soka lingi ba bimisa mutu na ndako apesaka 3 mois ya préavis. Ce qui 3 mois est raté, bah on sous 2 mois, 5 mois. Ce qui 5 mois l'équipe bah sous moi mikolopona, bah zo bah muto ko kende ko vanda wapi, mais église et si quand nzamba kitaka, o bazana mawa milimo abato, bah on va bimiser sans préavis, bah récupérer mbongo na manga garantie, allez, va-t'en. Démon, va-t'en, démon, bah bengani. C'est ainsi, Sandra tanga mona ki majwana akimi. Pourquoi bango ba église ba bia sali non il a fallu nenga zika ke longi a le canon na médiaté a que le peut sa témoigner dans contre église comme ça église n'est en charge le roi que senga pardon et pas il y a ba jibena ba kofi a bebisi cop allez katuka nganda ba bengani na epé akimi pour battre la mutuka siko boyo ka ba propos ya mama Congo et kolobelanga makamni na somona komi bitumba molimo et longo bitumba nzoto komi ya molimo teza bitumba molimo komi ya nzoto boyoka mama les propos tenus boyoka ba propos tenus mwana mwasi azuluba na kina somo na mituni eza vérité eza lokuta qu'est-ce qui se passe na église à Congo to landa vidéo bon to zongi baba zo baba ngulu Sandra soko za likamba olobate koyate ozaki likangu ya doji azwaki atio wana comme yo tala makana réseaux sociaux ale bando kumisa église bando ko yana ma pasteur doji asambeli ponanga banda sambela pona oye moko aliaka yo libala po zwikte kuna ye moko azolia yo oyebi yango pe conscience na ok soki ba voisin balali na 3h du matin doji yaka na taxi normal ba doji wana bazana ni tuka yebani mais so ba ok pa ba makangu asomba moi babenga ngoni kimbabala moko boye basomba ba mituka moko boye o eza mutako ko yeba te keza bango akota ba mikala bango ba yebi akote lo na 3h na 5h mois le quart abimi yem ta boakela ke mafuta wana boswana ki yem ta boakela ke mafuta Thompson oui yem ta boakela ke yango. Ne venez pas jouer avec les gens. Bon, continuez à courir comme ça, mais Dieu, nzamba sola zali, Oh, bino bo sala kabatu wana na Congo. Oh, bino bo sala kana ba église. Oh, binga pe la comprendre te donc on comprend bien kutu na Congo et passe mtelo et sala bino. Parce que so ko moni kutu na muta poto azo ke dimanche na église eza mawa netinga na kepa bostra na lobi pe na ndaku nanga. Bostra za association. Bostra mo bakanga muyibi penza awa na mboka o muyibi na ya munene. Bostra mo kazwa mwasa batu. Oyo elikambo Joseph Aboya aboyi na ye mwasa batu. Bostra ya na ndaku akabi mwasa batu do ba ko mwasa na mobile. Nzamba zo frapper bango mai ya bostra zo ke ko fadisa Jésus Christ abima la kati wana te. Ba ko ko bota ta mwana oya inyo na bango te. Batu balala kana Jésus balamuka na ye. Ponza ba frapper bango abi mai no eko kota kuna eko kekuta na choko eko zwa solution malonga te. Mutu bakangi moyibi metile lo église etonda. Oeza communauté malonga oyo. Oeza communauté malonga. Et pas mundele bakangi moyibi bwe okote masusu na cherté. Poto la sabdo ke za ba église te. So ke za ke église a solo. Ezaki o pa ba musulman. O pa ba neni bwe akote ya lisusu te.
C'est fini. Abano bongisa ba Bible na sima église kuda. Abano sala musala moko be na sima. Bano monete. Mais comme eza ba gagne peine na bango, eza biloko na bango ba telemisa. Eza église te eza ba association. Yango bosra continue à côté ya. Pour na temps normal, bosra le cas na justice à côté ya te. À côté ya te. Merci beaucoup. Bolandi binomoko mama Congo biloko nyonso à lobby. Alors, Nassima Mama Congo porte-parole international Ken Piana a réagi mbala moka telemi. Sur place dans Olingato font un moment moqué par rapport à Makamoto mais qu'on réfléchir. Et puis non la sabine Sigani Sandra Lina a kei Sandra Lina ba beauté, bisigani na kei. Nassima ya bango ko bimisa version oyo. Pour Mama Congo habité c'est que parce qu'il makangu. Pour Sandra Lina lobby côté ba beauté donc à ça la ba jeter donc yesika no so kendaka barata ka eti. Donc même si il y a une nouvelle tendance, donc il faut soit carapo, ça qui toko mingi, donc ça est lengi, donc yé balula ke karasko trop mingi autour na est-ce qu'il y a pasteur, il y a un beau qui va proposer au Sandrali et nani Mama Congo à lobby, à l'équeni pianape en tant que porte-parole l'église Emmanuel Dodi à salipé message na ya lobby que non c'est faux. Il y a balé côté la pasteur ba image mi takalande ba kebisa qui ba nzambe na ngai nzambe. Ya on a ba bino ba to message oyo. Bato un message à frère Branham nga wazalendo nga yo na bundela tala nga lokwa ndako ezo zika mais musala ona sela bino kuna ozo imaginer danseuse ex danseuse pasteur azuli ndako a cher apese na mutuka pendant que biso bato to sala musala solo ya malamu to soka makolo muko musula moni Emmanuel Dodi wana apesi nani mwana o nani longola ba ange apese mutuka nous t'arrivons à l'ongla ba ange PC bituka pas ni mino zaka na makama mabebi no bozaka ko na soutenir en kaka na moni so asu Maurice Matuta nous to betra rumba kati na nkolo o apese lupango azo finga ba pasteur Congo bana mbongo te ba kosaka o bazala biloko do ya finga ngane batu nyonso yende pasteur yende motei ba pasteur Congo ozo pesa biso passer boya awa toujours nga ba bokeba na ba église ba témoignage bokeba na église à témoignage. Le vraie église, et ça c'est ici qu'à battre belete. Église a solo comme ici qu'à 5 personnes. Keno kuna nzamba za sukuna te na ba église a battre belé à full. Aza sukuna te. Le temps est déjà évolué. Bato na basi batiki nzambe basi bakoti ba magie basi mbakisi bakomi ko luka makamu su ba bungi sabana nzambe nzela. Mon a souvent biso to mon église à 5 personnes, to c'est que ta pasteur ana onction te banda 2003 zakana 5 bato. Keba mon frère et ma soeur, Keba ici quand Zambazali, Keba Moïse abanako leka, azole saba meme na ye, aye barate ke Nzambaza wana, ataka bo nzete peli moto, ataka bo Nzamba mandolo ba, alongoli ma papa, lelo koma doctrine, batumso basala l'église alongola ma papa, oni ni po Moïse alongola ma papa. Pour Nzamba ebisi ke place on y a tes place bo centre. Yo kasi bo centre ba basala sortir ma kolongulu nde ki bo centre longoli ma papa. Faut comprendre l'enseignement todo dangu ba to expliquer que c'est pas tout juste. Hein? Bo parce que ken piana bilo oni na lobby bo sodomie. Ma watro. Après todo dangu ba pour to si c'est émission mkola lelo. Émission ga ki to ko meyane mukuse. Bolanda ka biso la nouvelle tendance bo s'abonner na bo s'abonner on total ka vidéo lelo s'abonner pour ba bore ko yawa mikolo ba biloko na classé mama. Pour cette vidéo, on a régi, tout le monde a Coucou la famille, bonjour, la famille, ça dépend de leur côté Nenebino. Hier, j'espère que Batunio sort, c'est la quitter Dengue Église et prophète Emmanuel Dodi, Batiaki Yassandra, Libanda, et puis Yassandra P, Azwaki Babiloko Nyonso, Oyaye Andaku, Abimisaki parce que Église ne me foute la kendaku, et bande kotiele ba provision et tout. Biso nyonso to sepeli te to bindenge ni église koki ko bengana monzimi. Or que ba vérité cachée ezalaki Yassandra azwaki déjà avertissement et pas ya prophète Emmanuel Dodi. Eza pona kozika pete nzoka ya sa azalaki kotinde la prophète Emmanuel Dodi ba vidéo ya bolumbu la famille. Donc il y a ça à bongwana qui vraiment nano à 100% te Ken Piana a révélé biso ba vérité ba alobi ki azwa ki déjà ba avertissement la famille to landa to ka explication ya Ken Piana.
na avertissement pe ya suka ke jour ko bandela so eloko moko awa c'est que toko chasser awa publiquement parce que azwa ba vidéo mi filma mutakala zotinde la pasteur azwa ba vidéo mi filma mutakala zotinde la pasteur est-ce que ça normal la relation Ken baza na relation te eloko wana ekrea mama na omi filme otinde la pasteur eloko wana pasteur atomboka makasi ke ngala aza camarade na ye te eloko wana ezalaki problème sérieux mais balimbisaki bapesaki pe avertissement suka babétise yango akende nango ti wapi en plus osali eloko moko boye kisi nzongo azalaki wana okosi nanu église kisi nzongo alobi tubela loba vérité na kati ya église parce que makambo oyo okosi bato na réseaux sociaux qui kisi njora pour église pour efandisa Sandra Lina il faut ya kisi njora po église yeba kisi yeba Sandra Lina ngana zwi Sandra Lina na maboko ya kisi njora. Donc ça veut dire que Dodi Emmanuel Dodi pour asola na Sandra Lina il faut présence ya kisi njora zela nanu Sandra Lina zoloba bobenga sœur Nicole wana ndaza sœur oyo ngai soki naza besoin ya mso na sola na église na benga sœur Nicole Sandra Lina dépenda makamne nyonso et pas sœur Nicole Sandra Lina za la contact direct na prophète te sœur Nicole wana nda soki pa na makambu ya Sandra ya merci beaucoup wana bolandi Ken Piana donc porte-parole ya sola na Emmanuel Do ndenga zana li forudiciel ndeye pazana Emmanuel Dodi mais ya biso neza makama malamu kitoko ya bonzambe to finga bato biso te aka bato message ditani la fa zonga na nzela ye peken puis na ye wana porte-parole à lobby apesi message donc wana ça Emmanuel Dodi mutazolo baba tinda ke ba so ne batinda ke ba video mitakala ye Ken puis na ye bien on est dossier que pasteur mutabeteli Ken puis na masolo pasteur un pasteur mo bateli bampate o bakena ko tubela poalo bake o eza makamba pastorat da ko bimisa muki mama mboka o yona lobaka vraiment ba pasteur o ba ebisa bino bokende théologie boboyi ko kende kotanga o te ngai nzama bengi ngana kende kotanga te na mokili kelasi ezalite o ya ko la molimo kelasi ezate ba ebiso kelasi ezate tangu na bible zo kamwa ke yesu atanga kite me ndenge na zolo makamba ba docteur avant d'ici ba docteur wana zo te ya bango babi mais mutu atangi te ndenge donc c'est-à-dire Paul lo ba makamu souffo za lutanga tala ba apôtre au monde ba apôtre ba tanga tena ba tanga différence à la makasi Paul atanga so tali ba livre Paul au monde on a touché mutu atanga so tali biloko Pierre obi ya eza molimo santu ne mo mutu loba mais so yoki Paul au sentiment na docteur penado ka to kundola eza ba livre monsieur dans la Bible ezaba anonyme donc muto akomangwa yebanite mais botali babora zo bimisa bobite o Paul amaele makasi biloko il faut ye mutalo bon kaka parce que Paul ba livre neni osa banana komi boaka nanu ye mo libanga moi Paul serviteur de Dieu non selon les hommes pour bana boya ye ba tout de yo yebi Jésus yo vanana Jésus so lingalo baka ba kanga mno na yo yebi Jésus yo vanana Jésus. C'est pourquoi moi, dans le livre, moi, Paul, serviteur de Dieu, non selon les hommes. Parce que nga kutana na nzela Damas. Et puis si ba porte bino Yesu bino vanane me nga bimela nga. Ndo ba tuso ba est-ce que mon nzambe est-ce mutako ko mon nzambe boté ya mabo comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors tala siko makamba bo pasteur aza muto abomba ka sekele. Na bisa bino soko tangi na Bible. Un intercesseur azanani, intercesseur azamuto a changé la décision en Zambie. Autre part, pasteur pas intercesseur azamuto a changé la décision en Zambie. Donc Zamba koko ya alobi likamba ko sala mabe, mais intercesseur a bandi ko bonde la Nzamba bisi ke ko sala ngote, Nzamba ko sala ngote. Lokola Abraham azaki intercesseur, mais Bible zote sa biso Abraham azaki faux intercesseur. Pourquoi? Parce que tant que na ba ange bazo ke no boma Sodome et Gomorrhe atuni bango soki bomoni batu malamu kuna boko boma babite so to kuti batu malamu to boma ta bani ko tala ba nombre est-ce que so bokuti 20 ya malamu boko boma bi so to kuti 20 ya malamu to boma te so olia baka atanga moko ba ke pa ebi ke ndeko ne lot sa mutabanga ka Nzambe so bokuti ta moko boko boma te ya zo tuna 10 ba ke kuna ta 10 batu malamu bazate Nzamba bi bombo récupérer batu babima kuna monte ko ya bakufa Yamboka mabe, faux intercesseur. Nzambe na Abraham oya bondela kipo na loteo biso to ko binde ko bondela pona bande ko na biso mamozali te ko
bayebi yo te bakoyeba yo bazangaki bayembiana bayemba ba makambo moi connaissance yo zo na makambo nzambe sans connaissance o bakena jouer na révélation yo Israël eza mboka batut yango monisco guerre zo buna wakuna siko Iran azobunda siko na Israël na peuple de Dieu yo sozo côté la nani lokola yo linga ba américain te okomi ko côté la Iran siko Iran ozo côté la ba mujahidin Hezbollah ba arabe bon siko kuna lemino États-Unis or est-ce que Israël peuple de Dieu au sambwe alobaki muto ko côté la yo na sa sima bino bo sakana mama nzambe Mamanzambe faut s'enseigner, faut comprendre. Ben Emmanuel Dodio boye côté ya makamanzambe, mais boye bi maté ate, bozo ya pona ka ba miracle, mais batanga pe bossa la miracle pe ba vie na bango tout le monde peut changer té. Bo pesi mitu ka bo pesi ba mapango tout le monde peut ba vie na bango pe le remonter. Siko na minito tolo ba boye Sandra azongi na mokili. Maman bilabelo tozo pekisaka yeke tika makambo oyo azoyoka karate mwana bato auti na bonzambe oleo yebiseke zonga keneka kosenga ta papa no bolimbisi bosubo bande makambo na mino bosuki sone bo bandaki ya zuya banisu ko binise su biloko na yesusu ya Nairobi oyo so na minito Sandra Mbui so Sandra Lina akoti danseuse ya Kesco pa ya bilabel ale jesaka ko bano boka ba cri ale ya ko bina mama to perdre mutu akena mukili église ya nzambe moni sikoyo omoni siko pana nazo ba bole nina ngweza na santé bo illustrer lenga nanu image ya nani ya Mbilabel nenga azoko pese ba pasika mama Mbilabel to salio nini ba dessiner na photo awa dessin no ba dessin photo ba kangio na téléphone ezali make-up ezali image intelligent ils ont construit ba beauté so bongiso salo kitoko mais dessinateur a dessiné à live façon mon elongi na yo même elongi yo mona na kitata les saka yo te kitata la pe lamba ke elongi mutu na moni moko batia wa se ko bakati kofo mais na moni elongi batu laisse boye ba muto na tali pe na oh ba kokana wa se ko biteza ye donc ba biloko na pe ba pareil on pe lamba ka pe ba biloko mutu ko muta dessiner yo ba boya ke loko na te kado ba boya ngote ngana ko za na liaka fumbwa te mais na ke place ba kabelinga fumbwa na ko zwa kaka lokwa na za mukonzi lokwa na za moto nsomi na zui mais après na ke luka bato ba liaka fumbwa na pesi bango oko zwa dessin on a mis sur bato seki ah oui c'est cadeau tant que na ndako tumbino ngo biso to mona te mais yo na mis sur bato wangani o elongi na ngate o longola cadeau na mabebo elongi na ngate toujours mama kaka na ba scandale pona nini osoko mukolo kende na lokumu ndenge lokumu lotumba kendaki na lokumu quel honneur lutumba sali nyonso abate l'honneur ki lutumba na etanga monike nzote zoko kakaka te abegi président de la république a PC guitare zo guitare na nga oyo ata l'orchestre bimanda chanti yaka ozana mwa pe mazo oyembaka na yo lelo bato so bakoma kolela lutumba maloba loba ki kokisa maki mokolo na kokufa nkake kobeta akufi kake pe beti siko awa yo siko komi ko sala mutaba to utile kaka show to soluka na toluka Sandra Zab to me mata na Shekina kuna pa ya dioka to ke ko petole to sokola to zone sem a franchi a bien yo me mie so mama na pesi pasteur John raison azogi na potopoto Sandra Lina siko pasteur Emmanuel Dodi mulimo ya mwana o Sandra Mbui ba kotuna ngo pa na yo oza capable ya ko tanga bible biboyi sentinelle na tseye po na abattre la mboka soki mabeli nko ya o avertir pour peuple flèche tango kokota mutu akufa zate parce que bokota na batrubo kele ko batama mais soki yo sentinelle moni danger zoya o avertir te ba flèche ekoti peuple akufi mukola suka na kotuno makila na bango mukola suka jugement ko zande bino bokanisa te nga mo santu nga na swaka basite lisumu zaka ya basite na di commandement zaka na ekobote uko yibate uko fingate uko bomate uko samosa moningate na nyonso wana Jésus Christ ya kopesa na deux commandements linga moninga na yo ndenge yo moko milingaka yo le kaka na TV ozoko finga ba pasteur abato ozolo ba makamabe nana bengana kayo omona ka collège abato teleme bengana yo yo nde oza bien Yesu mukolo mukili oyo baye batunie bon maître abi mutumala mazate mutumala mezaka nzambe omona weza baje akitaki na mukili alataki nzoto mais babi il n'a point commis le péché bien kazaki alataki nzoto mais il n'a point commis le péché babengi bon abi na bonté mutumala mezaka nzambe otomona kate atike ka mythe
mutu mosusu asa babenge mutu malamu asani yo mutu ye moko kolo mokila boyaka malamu yango ngai na talaka bato so natali wana bia aza mutu mutu aza mutu anzambe te ye moko nzambe aboya makambo malamu eza pasi bapaster ngai motei na bino ngai nazo mikanda na famille ya Jésus na teyaka bino mpo boyokaka mutu te boyo nyonso na teyaka awa bino moko bomonaka suka na bango soki na te yo bokoyoka tokotala suka na yo. Et puis nazo mettre en garde parce que surtout combien à toloba na mona mso miso mo sale moi monoko moi so ma ezate moi nini ezate po fo lo le mo so ka moi ji oso sale miso po lo bakana moi facilité oso soutenir te na moni Coutinho leki asali vidéo na osuka na mais famille ya Coutinho bokanga Coutinho abelaki AVC boujara mutu a mutu non qui biloko mon Coutinho solo ba mais bon batela sa patriarche te ba brama na bando la sa wona mbeto soka lobby ko boma mukili ba linga kutu aloba bo boto le téléphone bo tika ye aza patriarche na moka oyo so totali ba sonika futa totali ba Léopold Mutombo to mona rappé archibishop Coutinho boko lexeke ba sortie médiatique ezanga tina te baso sakana na mona baba le papa e bongisi lamba boy na baso seka ka jour ba jouer sa bana basio na bwana bilda keli mabene bisi bino ngana mondir bino papa eso baseke papa loba papa e bongisi lamba boy na leli Coutinho tani ba nana ebeke ba sakana Coutinho boy bobo to la Coutinho téléphone asa suna téléphone taza patriarche asa monto faut préserver l'honneur na ce qui ba to palu ba do sala na kizenga bino bo sala ngote mokili kute so protéger kizenga melunga ba ebwenge kizenga melunga ba ebwenge mana kena gauche droite palu bazo protéger balubila kuna kaka soka amayobo boni kuna mani mebenga velala la ponga lali nous on lali sa patriarche te bozo tika le ka ba émission ba vidéo ezanga tina c'est quoi ça alors Emmanuel Dodi to suki no aw Lucas Sandra Lina ozongisa ye mbila bela sa juillet on moni na concert arena keba perte ya âme ezali jugement pas nzambe atinda ki bino bo sauver ma bo bungisa te batunie Jésus to boma habité na yaki pona ko bungisa te na yaki nde pona ko bikisa Emmanuel Dodi kende ko luka Sandra Lina mbila bela sa juillet tokutani prochainement rendez-vous na kitata épiscopo Yambo le grand wazalendo du message la photo kitoko na kobanga bino te tokoya to ba congolais no bondo balingaka vérité te papa ezoswa ndenge ozoloba vérité papa tefune lelo kabila yo toko défendre Congo kabila yo toko soutenir Félix Tshisekedi toko zana ye biso tozaka na nsima faci beton faci beton uti na rock yali nzambe donc nzambe aza na mwana mobali wana nzambe aza na ye ngai eza na fanatique motu te soki nandimi motu seke motu anaka bien ah oui ngai na bate na ye bashimbwa baye awa na ye ngai na bandi bitumba kabila ayila ngai mbongo bapesa ngai mbongo ebele natika makambo ya sovolelo bibenga mwana nazobongiso elamba bongiso bongisa na se papa papa asali plein pa mwana ne Bernice boss mutu amanaka na petaki lelo me mosana nzambe akitisi nga alobi na petaka te papa mutu ayakokita ota bitika alobi yo oza mosali na nzambe diable. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougana café, logo na mêlé logo mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge ma bété sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça
bilialia vanda mosala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela yango ça 2 jours ata batie loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongola ngo alendele mikolo somme na bité mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa ngo nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozocomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.